fidèle internaute ndeko na bino tonton Mwenga yeyo abandi mosala oyo bopesa ye mbote na bino nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda biso na chaîne na bino bolinga mingi Info 16 mbote na bino batu nyonso oyo base fidéliser na chaîne oyo ko chaîne oyo elobaka makambo eza sérieux eza éducatif makambo epesaka motu mayele makambo oyo batu nyonso basepelaka nango plaisir na ngai ezalaka ndenge namonaka bozo continuer kosabone tozokende kaka toutaki na sime tozomatamata en tout cas merci soko okabela biso mbongo te mais sabonata soko soutenir biso ata na bamoyen mosusu te mais sabone toujours benga ndeko nyonso aza libanda lobake ndeko na biso tonton Mwenga abandi déjà lelo bokonga tonton Mwenga oyambi nani na yambi papa na biso Bwense papa na biso Bwense ye toyebi boto banosolane kala kotuna batuna nga kenda wapi azali tobetane masolo ya ndenge mindele bayamaka biso o bayaka na mboka na biso plutôt ndenge babotolaka biso pouvoir ndenge babotolaka biso boyebi ndenge tokota na colonisation ndenge bakanga biso ndenge tonyokwamaka ti lelo tobeta makambo kote ya religion tobeta makambo kote ya politique tobeta makambo ndenge ekoki kozalela alors ya explikaka biso koma tokoki kozala libéré oui bien sûr bato bele bazoloba tokozala libéré boye kimbala kosala boye papa mpadi akosala boye kisolokela kozongisa boye nani akosala boye biso nyonso toza sûr et certain ke tozo tatone mais papa moko abenganga mpona ye alobi tolandanga no masolo mwana mobali azoloba ekoki mpe kopesa biso raison to ekoki kopesa biso mpe solution naki kopesa ye mbangu papa na biso Bwense mikolo ebele mbote papa Bwense mbote ndeko journaliste Pambinga eza esengo mingi ya kokutana lisusu après mikolo basanza ebele na masolo oyo tozala biso mbote mpe na baye oyo nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso na capsule oyo tokosala biso. Voilà papa Bwense tozwaka temps ya kolobela ndenge bakolo bautaki epai na bango ndenge babande koluka kosala baconquête ya makambo na bango epuis toyaki kokoma na niveau oyo ezake ndenge babatizaka zwa au premier so nabosani orapelenga baplace mosusu azwi libatisi ndenge pouvoir oyo ya biso ya bokoko nzambe apesa biso ekendaki ndenge lisusu foto umela na bokonzi panda soki 100 ans mpe kokaki mais ti lelo tozozwa kaka solution te biso kutu tobanokanisaki moto aonyekola biso kaka kabila kenda tozwa faci mais tozokontinue kaka kokemba tokomi raisonne lisusu élection yeya po tozwa basolution mosusu mais yo oyebisaka biso ke solution eza makambo wana te na yo mpe tokolinga tosolola nano mpe makambo ya bible na biso mpe ya bayindo tokosola ngo lisusu mais tomeka eske okozongisa biso na mwa eloko moko moki oyo kopermettre bato ntango bakolanda biso bacomprendre nde tosukaka matondo mingi ndeko journaliste ndenge opesi ngai parole nakanisi tosololaki mingi concernant biso bayino ezali eloko moko ezali un peu particulier soki otamboli na mokili mobimba baoyo bazwi bachance partout okende esika motu mingi ezali mpasi ezali oke na amérique epambwama bato ndenge na ndenge bazali mais na bacommunauté bato so oke bato baza na suka banoir oke na amérique latine ndenge moko oye oke na europe ndenge moko na asie ndenge même na afrique na biso moko oyo bamboka na biso ndenge soki aza likolo chinois ya likolo indien ya likolo yo motu mutu na se kaka pasi na pasi yango wana esengelaki ndenge tobandaki biso koyeba mpona nini motu mundu azaka na pasi mpi ndenge nini akondima na pasi na nini yango esalaki mpo tokota na pasi oyo yango wana totalisaki
oyo bakolinga boye bango pena musilo boluka na kombo ya papa.c na info 16 bokozwa ba émission ezali voilà to salaki bokozwa pour le détail ndingi na lobaki mais pona ko bosser kama moke tozotalisa bonzambe eloko moko te tokosala otobima na pasi oyo soki totie bonzambe te na liboso tokolongaka te papa.c ata tosali bilanga tolobiki biso nyonso tose concentre na bilanga tokolongaka na pasi te tokokoka kupe ata kosala bilanga yango te po bonzambe eza eloko bakakola soki obungisi bonzambe obungisi nyonso donc même abele na yo korépondre yo te donc wana tokoza section tokotana mpe na ziblo donc tobungisa eloko yango wana wana eza bamarché tokozola tokomi ndenge nini situation wana ndenge nalobelaki que même baélection tosisa baélection tokosisa na bamingi te tout solution kozwama te fungula na ndenge toza sikoyo boye eza na mokimbala po tokoma wana totala pale tokutaki tolobi ke tobungisaki bonzambe tobungisango ndenge nini na baoyo batangaka bible bamonaki batangaka bible na ancien testament ntango nzambe ya bana israel anotibe nzambe ya bana israel alobaki na abraham ke yo bana na yo bokende bowumbu na mboka bapaya mpe bapaya wana bakokonza bango panda 400 ans nde apres 400 ans ngai yawe na kokende na mboka wana ya bapaya mpe nako bona mboka wana kobisa bino mpe nakonyekolaka mboka wana po ye aza nzambe me ya libota na ye po sokaki nzambe ya bato nyonso tu akoloba te egypte ezalaki bapaya yango wana apesila makinde wana bana abraham bakendeki bowumbu na egypte pendant 400 ans bayambaki bango malamu po nzambe oyo ya biso ya egypte po egypte ezali yaki bayindo po moto ya liboso moto ya yambo azali moyindo oyo akonza asala baconquête avant même europe comme europe po europe existait comme espace géographique mais ezalaki na civilisation te egypte ezalaki esika oyo civilisation ezalaki soki baconquête makambo exploit ebele bato nyonso baza oyo koyekola na egypte sikoyo bana ya israel wana baye na bango selo nzambe na bango ndenge ate bakoti bowumbu eyaki bowumbu bayambaki bango bien mais mikolo epusani 400 ans eza awa te ntango epusanaki kote kuna vers fin bafaraon oyo bayaki bakomi kotala bana ezali na biso bato oyo nde bakoya bakoko kodomine biso tozala bongo ayebi nde bandako nyokola bango mpona misala epuis 400 ans ekokaki balekisi kuti 430 ans nde yawe na bango ndenge atimisaki kisako moïse abimisaki bango akendeki nde sikoyo yawe na bango na ndenge banyokolaki bana na ye nde aye kosala ke egypte ekomaki na suka donc règne ya banoir na egypte esukaki donc toperde kisako l'exemple de grand aye na ba 333 avant jésus oyo ya bango aye nde aya kosisa eza règne bango bakoti bayibi bomengo na biso mpo nde bafandaki fandaki bamemola biloko nyonso bakende yango mais moyen badeplace bapyramide ezalaki parce basekret nyonso ya bakoko na biso ebombanga bapyramide oyo eza motu mosusu akoko kocomprendre akoko décode message ya bapyramide soki ozali moyindo te oyo mpozana mpo otanga yango wana batikaki bapyramide bazwi bake na héliopolie oyo lelo babengi alexandrie badévalize babibliothèque nyonso oyo ezalaki na baconnaissance nde alexandre le grand na bato na ye basoda na bamemaki yango te na sumérie ta bakoni baconquête ainsi de suite baconnaissance sur égypte ebimaki yango wana omonaki bagrec comme azalaki moto ya macédonie grec donc bagrec babénéficiaki mpe mingi na baconnaissance oyo ya égypte ya bakomi bagrand penseur bagrand philosophe bagrand scientiste par rapport ya exploit ya bakoko na biso na égypte alors sikoyo biloko wana efandaki kuna nde sikoyo bacherche nyonso mort ya mokili bazokende kuna na byzantin
et si ka atiaki ya moko ya zo sa ba conquête atiaki na Byzantin akaketi na Inde ti na Chine bon na kozonga ti ba suba ki fatigué finalement azonga ki sauté akufaki na nzela yo betikaki na empire byzantin jusqu'à ce que comment qui centre la connaissance ou va chercher nos ya et puis les européens bazolonga kuna na ouest na occident bakeneke bayaka wana ti na Chine ko s'approvisionner ba épices na ba œuvre d'art mais jusqu'à ce que na ba 1454 dengi ba ottoman ayaki commettre fin parce que ottoman ayo ko envahir empire byzantin mais et comme il y a bon d'arabe sur l'arabe ils ont contrôlé sur se diriger vers l'Europe bakini ndani wana sikoyo Babylone ko nusu uteke Egypte oye fanaki na empire byzantin nde sikoyo ba chercher ba memi ba connaissance sur kini nango vers l'Occident nde sikoyo biloko wana alors na Occident kuna azali makambo ebele ezokoleka mpo makambo kala baconnaissance eza kiti lokwa lelo bainternet okoti bango ozwi et pourtant kuna na nini na Italie na Venise il y avait quelqu'un mwana moko na ompene basaki voyage moko kala na empire akan oyo ekomi Chine lelo nde ekomi bafanda bana 17 ans mwana wana Marco Polo nde aaprenaki à partir ya empire akan que il moko eza vraiment isolé na kati ya mer etonda ba or mais moya kokola eza sika eza isolé donc moya kokola komeza te alors sikoyo ye Marco Polo bakena aki mwana moki afandi kuna 17 ans bakena ayokaki makambo anotaki yango epina bamakambo ya civilisation so ya mongol ya empire akan ya chinois oyo ya boye bachine baza bavariété po tomonaka ya boye mais bamosusu baza peza na ndenge mosusu alors ntango baseka azongaki na Venise esika akomaki makambo nyonso tu oyo ayokaki na surtout concernant ile wana perdu kombo namoyaki Zipangu Zipangu oyo na batransformation appellation ekomaki Chipangu ape Chipang yango ekomi Japon oyo yaki ile perdu plein d'or alors sikoyo ntango nazonga akomaki yango baroi na ntango wana oyo bazalaki intéressé na baor bazwaki na 13e siècle wana mais moyen mpenza moto akoma kuna ezalaki te etikaka ngo kaka baécrit alors sikoyo ntango na 15e siècle ottoman a envahir empire byzantin bacherche bakimi moyen sikoyo baoccidentaux nde bazosala banavete na bakende na Chine ou bien na Inde mpona kosomba episi moyen ezalaki sute faluka sikoyo nzela mosusu bakenda ndenge nini nde ekomaki sikoyo kamwa problème po jusque là mutu moko te jusqu'à ce moment là ayebaki exactement configuration ya océan Indien ya océan Atlantique po bango na côte Atlantique mpona bayebaki te alors échange nyonso commercial entre l'Europe oyo ezalaki mingi Rome na Grèce na baphénicie bakete nyonso na eyosala autour ya Méditerranée même bazoko dévaliser Afrique à partir kaka na Méditerranée bakota ili kokende koni te balak Victoria bazoyiba na kati kuna mais kolobake moto akende mpenza na nini na océan ezalaki problème alors na Portugal na moment wana roi Alfonso V azalaki na mwana na ye Henri oyo abenga les navigateurs ye azalaki mwana ya roi mais azalaki héritier aposte te akoma kola roi parce que aya na ye moto alors akokoma kama opère akufi ye moto akoremplace bon ye sikoyo azalaki mpe s'intéresse na navigation alors ce qui fait que alingaki mpenza koyeba bien comment ma configuration baediteli mai ezali alors ntango bachercheur bakimi byzantin bamisu bayenda bamap oyo ezalaki na Égypte oyo Égypte antique bakoko na biso bayebaki mokili mokili eza déjà oyo bamapa mokili oyo kini naza na biso ezokozwa biso na 18e siècle 20e siècle mais biso na batango ezala déjà bien barei piri na 15e siècle se bakoma déjà concernant bamap wana
alors ma map est comme sikoyo à cause de l'arabe azokota ba chercher ba kimi ba map est comme na Italie et comme na Portugal c'est que Prince Henri ou qui mwana ya roi Alfonso ya Portugal azaki intéressé mingi na ba map azuba map tant azuba map ne sikoyo ya ko mona siko configuration que non mais surtout qui tient de ces boyens donc contourner Afrique peut être comme na Inde ndenge ezalaki alors c'est pourquoi na ba moment wana comment dirais-je ba portugais mingi ba telemaki bazaki intéressé ba criminels bazalaki ba aventuriers bazalaki expo ba ego ba explorateur ba tenter chasse au coma na Inde ya okina partir ya Afrique landa ndenge map la kisi ce qui fait que na tango wana tout le monde ba Vasco de Gama ba Bini ba Magellan ba Bini na ba Diego Cao ba ba mususu mais parmi batona oyo misatu ba principaux explorateurs de Magellan Vasco de Gama na Diego Cao donc nyonso wana ezali ndenge tata mokeli oyo tobengi nzambe azakraki azoluka sikoke biso banoir oyo tobongisaki bokonzi na biso na Egypte oyo tonyokolaki libota ya Yahweh sikofi tofuta oyo ezali convention spirituelle yo nyokoli bana bato il faut ofuta 400 ans oyo bamayaki bowumu tojokolaki bango babimisi bango sikoyo biso tofuta po tokoma libre mais sikoyo il faut sikoyo loba tobongisi bokonzi na biso na Egypte sikoyo banoir bapanzani bandi kokita na se ndenge okita na se wana ya koya bien après mais en tout cas kolobaki Egypte toperdaki déjà pouvoir na bonzambe toperdaki yango pouvoir toperdre na ba 320 après Jésus nde sikoyo banoir oyo baza na Yémen baza na Arabie Saoudite baza na Éthiopie nyonso basanganaki banoir bazalaka presque partout nde baegypte luka sikoyo terre sainte na biso nde apartir na sikoyo exode ebandaki sikoyo banoir bazokita sikoyo na se kokita na se oyo bazokende basedirige vers l'ouest bakendeki oyo mosusu bazotika bamisusu mpe bazokita vers ccc wana boti ndenge bazokita kolandaka fleuve Nil nde bakobite na forêt équatoriale oyo batikaki bacontourne na ngambo wana oyo bakendeki na ngambo ya kote ya Tanzanie na Est Afrique wana na bamontagne chaîne de montagne wana nde bakomaki ti na bazambi bazimbabwe oyo baki bazulu bakeisi na Afrique du Sud nde bamosusu bacontourne ti na ndenge bakocreye royaume Congo il y a 660 quelque chose comme ça royaume Congo et c'est constitué voilà biso siko siko wana so na basiko histoire siko na biso siko pendant que nous avons peuple moko ka bantu zopanzana bakeboye mais sikoyo na ndenge nzambe asalaka makambo atalaka bato nyonso atalaka tete moko okobote no bana ebele mais akosala bana ezokosala na mwana moko na mwana yango sikoyo biso ezokontinue ndenge moko ezalaki sikoyo bato bazotikala ti biso tokendeki ti tokomi bazulu bake na Afrique du Sud bamosusu batikali oyo baema oyo bake ya Namibie kuna ya tribu moko batikali na ndenge tomataki ti toconstruire royaume Congo oyo ezwaki partie nord ya Angola Congo na biso une partie ya Congo na biso RDC une partie ya Brazzaville Gabon na Cameroun alors ezalaki royaume ebandi na ba 660 aux environs 160 avant après Jésus et bandi kokola titi et kokoma vraiment très puissant organisé pour ezaka bato o donc taki Égypte ba connaissance to busi tozalaki na mboka to sani voilà biso moderne mais to ko comparer na modernisation ya Égypte ya Égypte bien Europe on va bénéficier qui na connaissance o biso to tika na Égypte mazuango basali ba temple basali ba maison ti ba technologie parce que nous sommes technologie alors ce que biso to perda c'est une zone de bandits sur un niveau rudimentaire mais de constituer un royaume vraiment bien structuré bazo la kitoko na ba rafia ba mimba basi kitoko makambo bele royaume en tout cas ce côté civilisation et le côté ba building ka ndengi ba baza organiser autour de roi makambo nyusu ni ezali tout ça alors to comment na niveau wa ça arrive bien tu vas qui nzambe na biso to ressemble à ndengi
malgré mais à partir nzambe wana lunani mpo bato mpe bayeba nzambe na biso azali tata mokili oyo akeli biloko nyonso tobengi mpungu tulengi. Alors sikoyo tata mokili mpungu tulengi nzambe tata mokili asala mokili na ye batia lisusu na ye avec les 4 veillards et na chaque côté il y a un veillard oyo aza kodirige babota ya bato mutu wana na libota naza nzambe comme yawe ndenge biso bamemela biso atangisa biso bakomisi balobaki ye nde azali tata mokili oyo akele biloko mosusu yawe aza nzambe mokili te azali nzambe ya bana ya Israël, donc ancêtre, être supérieur, un des ancêtres, un des 4 êtres vivants où il y a connu pour na ibota ya Israël. Ne Yahweh. Ancêtre pe nzambe ya bato ya Israël. Pour nzambe wana aza kosadresse na bana Israël. Aminga naza nzambe na bino bino muza peuple na nga boza na nzambe mosusu te liboso na nga. Je suis un Dieu jaloux. Mais biso oyebaki nzambe parce que tu as battu liboso moto moyindo aza moto liboso oyo akelama la puissance divine na force première universelle oyo esalaka mokili ezala oyo babengi nzambe nde créante biso muntu oyo ayeba secret nyonso tu ya mokili de bongo leno. Alors aussi batikali ba Yahweh ala aza connu mpona ba arabe ba musulman donc aza ya bango ya so babozana nzambe mosusu te nga aza nzambe na bino bokozana aza jaloux comme Yahweh aza jaloux comme bato mosusu baetantare oyo batelemisa oyo batelemisa Gautama, Siddhartha Gautama, où il y a combattu Sakyamuni Bouddha, Elkantar, il est prêt à connaître pour la Bangokuna. Donc, n'a pas tout ça être suprême, être vivant, être suprême. Oh, il y a ça comme pour la vie. Il y a ça Nzambe d'habitude. Il y a pas intermédiaire par ça. On a dit qu'il y a Nzambe. C'est comme Tata Mokeli Nzambe a ça Dieu. Pour Azaka, pour la bâtiment, Azaka, pour la biloko sur la Keli, Azaka, jaloux, Azaka, pour la bâtiment, il y a le mot, on dit le mot à Bapaya, sur lequel le mot à Bapaya, Nengue, Ngala, Rosso, Nakunu, la Boka. Comme il y a le bâtiment, il y a aussi battre les Botanais, Nzambe, il y a pas d'Israël, Nzambe, mon côté, Bisson, Égypte, ça me l'a dit. Donc, et il faut garder pause la malade, on a tata il faut garder bande là. Ce qu'on le voit la bande, dans le côté la bande là, on se sous au coin du barbé. Si vous voyez, nini, il y a Wabutu, azo zora même bande là où il y a, azo sécuriser bango, azo garder bango, azo venger bango vers les sous. Mais où il y a biso si voyo. Tulendo ya vanda na ekara bana ne ba okemba dogi bana ne ba koto bomana bango bana ne ba komiko sala ba crime ya dégâts ya vandi ne kaka soki obonisi bonzambe bonzela obongisa bonzambe zali bantu obongisi bonzambe na yo olandi nzambe ya bato mosusu okona babe yo ozana nzambe na yo obongisi olandi nzambe bato mosusu ozwi Yawe comme nzambe na yo akorepondaka yo te bonso ozwi Yawe comme nzambe wana aza nzambe ya bato nzambe wana aza kosécurize bana na ye aza kobata bana na ye ata mabe aza kolimisa bango aza komatisa bango mais yo olandi bango ozwi nzambe na komisango ya yo okobongaka jamai yango masoki kosala ndenge kobimela na bomo siko moi tozo continue masolo na biso mais ndenge nini eza na bana misusu mpe oyo babwakisa na bango Yawe donc babeta Yawe kara babeta Buddha kara babeta mauna na cheku nini na mauna nani kota chini kuna babeta bango mpe kara mais bazo reconnaître mpungutulendo oyo obetangeli biso bango reconnaître ye
nomona batango baokema kaka donki kolia pasi kolata ya pasi mamuna bango nyonso no ya pasi kaka makambo ebeba il faut réparation salama vraiment soki alliance ekatani ti ntango bokozonga na alliance nde siko connexion ezongi soki nano connexion ezongi te yo ozali kote oyo ozokobela yawe mais connexion ezongi te bozaka na mpasi te ezala mpe siko bato oyo basi batika na bango yawe kasi batiki yawe baza koluka bazonga mais alliance na ezongi te mpo motu mobimba kotindama mpo ya kozongisa alliance wana nde sikoyo moto ango nani mpo mokimbango yanto okoma wana sukilaki wana alors sikoyo ndenge nini sikoyo tokofutila mpo avant biso bayindo tozongisa tozwa lisusu lipambo na biso na ndenge tobungisaki bonzambe na biso na Egypte esika ntango nzambe azalaki makambo nyonso ezalaki ya kopambwama bato nyonso bazokoya pai na biso mais ntango tobungi tukumi na mpasi tokimi fe tozoluka mboka mosusu yango tokozala royaume Congo alors sikoyo na place wana avant alliance liboso ezonga esengeli tofuta masumu ndenge tonokolaki bana ya yawe na Egypte ndenge tonokola soki tofuti 430 wana nde sikoyo moto akoya mpo aya kozongisa alliance na biso na bombutulele wana mwana makambo nyonso to ezongi yango na démarche sikoyo ndenge ezalaki sikoyo te mpona tozonga tokóma na esika oyo tokofuta masumu esengeli tozongisa kosi royaume esalamaki royaume Congo yango na ntango bachercheur bazwi bama sikoyo bazoluka bakende inde baza kocontourne sikoyo afrique nde ezalaki ntango wana Magellan ye na ndenge ive ememaki ye ememe na ngambo ya amérique latine ake kocontourne ti akikoyo na kwana océan pacifique mais les deux Vasco de Gama ya ye akiti akomi na Cap Vert kuna amatiti akele découvert océan Indien nde amataki vers les Indes nde oyo ya biso na histoire na biso nde Dibukao ntango aye azoleka na kati ya mer eloko moko esalaki ke na kati ya mer amoni mer echange couleur sikoyo na curiosité ntango agute mai amoniki ezali eau douce na kati ya mer mpo mai ya mer ezali salé sikoyo na kati ya mer omoni eau douce na kamwa ozali rak mai change couleur epi eau douce alors tellement que bazalaki na kati mpenza ya mer omoni soko opusani meme na suka omaka vote mapati ekweli donc omona ngambo ya kati ya mer ozomona so barive te tiwana fete olanda sikoyo mai oyo alors ceci wana ezali particularité ya lipamboli oyo nzambe apesa biso ya fleuve Congo oyo ebandi kuna na lwalaba mati tikisangani contourne ti bandaki kisana tebe na Congo central ezwi bafleuve ya minene mpo babenga fleuve o omoni biso tobenga fleuve Congo nzoka biso kotali niveau ya Kulu rivière Kulu c'est un fleuve mpona baboka mosusu même nile wana même nile tobaka nile kaka wana babengi fleuve nile nakombana na kasai te obien na Kulu te donc eza presque ndenge moko bakulu eza très profond donc imagine siko fleuve Congo azwi bafleuve bachopo kuna ebandi bachopo na barivière mosusu kuna yebi te kokota likolo kuna eyeye ti baubamili ti etiti awo bakwamutu ezwi kasai ekoti na ndenge eke na fleuve epuis ntango ekoma kota inga ebandi sikoyo kokita avec puissance tina tadi na ndenge ekena komona fleuve donc bafleuve nyonso tu ya mokili ntango ezokota na kati ya mer ekotaka na difficulté bafleuve ekende mopanzi mais l'unique fleuve dans monde oyo epesaka océan c'est le fleuve Congo non oyo tobalobenga fleuve Zaïre na oyo ebandaki fleuve Congo ekomi fleuve Zaïre mpona Congo echangeaki oyo tobengo fleuve Congo Congo yango mpenza fleuve Congo ezali Congo ya nzambe avec K non avec C non wana eza baaventurier bayaki mpo badiabolize Congo parce que Congo ya Congo eza kilo makasi mpo badiabolize moto eza comme si tant de perdre mon nzambe na biso toza sur qualifié tobenga bakongo toza sur qualifié tobongisi bonzambe atozopusana alors sikoyo ntango fleuve ezokota na mer d'abord mer aza tout puissant
ya kota kadisha so okekota banana kuna okomi la place de niveau au moins c'est comme mer à kota c'est comme mer à koti les a je ne sais pas des distances ceux qui te tenir à 1 km il y a distance il y a largeur oui au moins la koto 30 comment dirais-je 1 km 30 300 mètres koto 300 mètres hein na katikati 400 mètres ndesiko fleuve dans ce côté mais ça kota si côté na 400 mètres ya largeur sur tikalona boyela et mon même si vous personne c'est rétrécir si vous côte avec puissant et créer corridor donc corridor côte la mer là c'est plus de 50 km et c'est dessiné vraiment et il faut en avoir pour mon scène moi et ce qui fait que des bogas à mon akiango ne nanenga nandaki nanenga ko na soyo tina nenga kutana batu bayambie nanenga ko découvrir ambushi kasi na tanga komi sikoyo na ambushi parce que mère koti mère na mabele na fait kutana ambushi sikoyo akoti bayambie si on batu musubi wa bagaleni to bagalende muta découvrir au moment où il y a kutaki batu kuna kasi au moins biso to perdre tout toza sikoyo na mokili oyo ya biso te toza na tovivre na monde mokili ya adam monde adamique toujours dépendre na baconnaissance ya monde adamique donc je dis que histoire na biso makambo biso beta eza basé sur oyo ndenge aza koloba biso toza bato toyeba mokili nyonso ndenge ezali voilà to continue non akomi akuti bato bato bayambi ye bamemete pa ya roi taba mipa ya roi ya mbia emoni na ndenge ya biso koyamba bato eza nature na biso so wale poko wale wani roi ndinga nkulu yendo zaki roi na tango bango baku parce que baki impressionné kutala ndenge roi zaki na ndenge ba isa loko alors comme ye Dieboka azaki na notion ya continuer koluka ba ici ko ba ko koma ningo ne atikaki de émissaire na des missionnaires voilà ya continuer qui accueilli alors na ba moi ele kakita mazongi bato atika bakufa kwa malaria ba ko sécurité ba tout ça bakufa ayama asenga ki pa ya wa ezaki na ba 1482 tant Dieboka découvrir ambushi donc si vous la cherchez dans biso ou bien ba historien dans biso au lieu ba embarquer biso zala wana tout quand est-ce de découvrir ba le la kate tellement ma yele o biso vie hein académique tout ça boza basé sur ba nini ya ndele ba yebiso éducation ba yebiso ba planification sur na boye toujours tant par rapport à ba mo na ba langue na ba mo donc on va découvrir ya même sur le paquet de découvrir parce que tout cas biso zala kona biso de découvrir yango on doit découvrir Dieboka et c'est marrant même un grand historien on a avec beaucoup de respect tant moi je comprends pas livre on a terminé le Congo comme belé donc l'embauche fait comment a été découvert par Dieboka donc c'est comme ça oui alors roi nan Dieboka autant na zone ya monike ba lycée ba faki a 5 pas ya roi na 1484 roi a pesé ba jeune ana na Portugal ndenge na Portugal azuma na roi nzinga mvemba na les 3 autres bana ya entourage na na Portugal ba formé bana wana pendant 4 ans bazongi na 1888 bana bazongi omoni modernisation ya bango na bizoni bato dans quatre cuisine na bango mais bana za bango parce que impressionné à komona développement na nature mususu oyo quand on contacte alors si ko bana ba vraiment ba impact qui roi dès bis peut-être comme pour la bango donc tant de bana zongi bien habillé ba de ngoto ba cheveux bien coiffés bien parfumés tout ça alors roi mon ba un changement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, pour nous, tata, il faut qu'on appelle. Ah, on peut dire comment on dit, on va alors, ben, c'est on va dire, ok, on va dire, si on donne, bah, tu sais qu'il y a une connexion là, na roi, il y a Portugal, na temps, on va commencer Don Jean, na Portugal, de moi, Alfonso Sakufaki, on va se faire la tour, il y a Don Jean. Alors, qui est un roi, communication économique, roi, na biso 5 qui va moderniser, royaume d'ailleurs,
c'est une condition que ce produit de moderniser, de donner des écoles, des églises, ainsi de suite. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Pour souci à voir, concernant l'impact de la personne qui va récupérer ma part à nous, ma sobaye, ma chiapandi, ma bandi kotonga, Manzakongo. Manzakongo, c'est la capitale, il y a Congo d'Antotila, ou bien Bengi, Congo, Royaume Congo. Si vous avez Manzakongo, c'est la Congo centrale. Pour ça, c'est la capitale. Où est Manzakongo et Tumba, mais c'est la Congo centrale. Alors, si vous avez Batongi, Kobandatang, Wanati, na 1491, cathédrale et Syrie. L'école, Syrie, si vous avez inauguré. Pas d'abord inauguré, il faut baptiser le roi. Si vous avez le roi, Azaki n'a pas célébré, tout ça, vous voyez. Allez, bon, si vous avez surtout il faut vous allez baptiser le christianisme. Si vous avez intérêt, il y a une modernisation, il y a un si vous avez tellement impressionnant qu'il a facilement à céder pouvoir, il y a un roi. Il y a un pouvoir, non sur mon si vous accédez à la paix. La plupart des assassins, la évangéliser l'Africain. À sa génois qui devant Sango Sikoyo, à bénir, à du pouvoir sur le Coco, au roi, à Ziango, à Tsawa côté, à Biki, qu'on a mis tout, aux Akibondo, qui vont tika, nous sommes les Cabona Bassi, moi, na Portugal. Non, moi, c'est le bosso, où elle n'est qu'à monopoliser, mini libala, donc, yokana qui moi, maman, influencer le roi à Andrew. Le roi peut céder pouvoir à comme il a sous Sango. Kobana Tangwa, alliance na Bisso, na Nzambe na Bisso. Kobanda Tangwa na malédiction et continent terre nyonso ya Afrique. Kobanda kana alliance oyo nani roi apedaki. Ya komi comme ça chrétien malédiction kobanda tama Afrique comme lili. Basi kote. Alors siko yepé dans tikali quelque temps talibo afin de tout ce comportement ya batongo là amoni bato baza sur normal tu vas dire oh deni boy alinga désister babomi quand il faut récupérer une babomi allez va remplacer moi wana toza na 1491 le 3 mai 1900 à 1491 roi se convertir sikoyo jusque là makamoza bien non le tout dans ma classe quotidien pour portugais baza ko zo bato belé ba me ba na Sao Tomé zaka kwa Congo mais ça na moko yo soki Gabon il moko za wana pa ba yoche ba congolais pour ba Congo baza ba tout makasi ba travailler ba les makate. C'est pourquoi même dans le petit ba yaki a bien après il fallait que les esclaves na Congo, les Tanzanie, les Kenya, les Congo, les esclaves dans Zanzibar, pour les Arabe. Pour les Congolais, ils sont très puissants qui vont nous amener quota. Alors, ce qui fait qu'à partir du Congo, ils sont battus, Bango, na Malabo, na Sao Tomé, à partir de Sao Tomé, ils sont à Ghana, les gens qui sont à Ghana, on a mine d'or, à l'Europe. Comme esclave en Europe, mais jusque-là, après, il y a ma casse de quotidien. Alors, toujours dans 1478 environ, il y a un chercheur italien, dans le Congo, à Toscanelli. Il y a dans les recherches d'année, il a découvert que terre est en platité. Jusqu'à la maison, quand on dit terre est plate, que ce qu'on a fait pour la beaucoup. Tu as dit non, tu es les aplantés. Tu es les arronds. Donc, veut dire que le coup là, tout ça, un problème, non, pas musulman, il y a ottoman, la canine, c'est là. Tout le monde dit comme on a un, c'est pour il y a un problème. Pour nous satisfaire, le problème, roi. On va dire comment on a Zipan, le Japon.
tu as vu, j'ai la est, la extrême est. Donc, biso awa, tu comme la est, en se dirigeant vers l'ouest, comme au terre des Arondes. Il y a un peu de ça, à Guinawa. Si vous avez un peu de Guinawa, dans 1407 ans, quelque chose comme cela, et vous avez Christophe Colomb. Christophe Colomb a vu un mois tellement à trouver tout ça, expliquer la dernière niveau. Il n'est pas expliqué, mais à ce moment-là, roi Philippe, la reine Elisabeth, il y a Portugal. Alors, qui c'est que non, on a tenté, comment on a dit pas pour nous, or, pour les équipes, personne n'a pas dit. Vous êtes sûr, on a fait ça pour les vers ouest, donc comme on a est, pour nous, on a dit pas ça va, ce qu'on nous tenter. Et ça, souci, si on a tenté, ça va dans une manière de essayer. Né Christophe Colomb a se dirigé qui vers l'ouest, à une bateau, tout ça, à se diriger vers l'ouest. Si vous avez un peu de et national qui est américain. Si vous avez un pays vers l'ouest, pensez que vous avez directement qui va comme la Pacifique, va qu'il y ait vers Zipang. Mais par rapport au monde, vous dites, vous dites à quel faire, vous dites à Bahama. Na Bahama, vous découvrez pas tout le monde. Mais heureusement qu'il y a pour la Bango, vous civilisation sur M. Zakuna, et puis, et puis, Bakanasik, tu vas le sais pour peut-être donc terme M. Zakuna donc son moto. Voilà, va découvrir Amérique latine, ou de même Amérique latine. Mais si on a atteint les habits, tout ça la maison, même ne pas ça la moussala. Il y en a ce que. Et comment il est dans bataille dans bateau pour ça là, la Bahama. Voilà Christophe Colomb, dit message de Barrois. Voilà. Si le roi, si le alibi, un commissionnaire, juif, qui mis dans l'éducation, donc si on même d'œuvres qui pas cité. Parce que juste à ce moment-là, avec mon Salama, comme le Congo, type Portugal. Je me dis que source, même le bâtiment casse passé les années. Les Sikoyo, à partir de Tangwana, esclavagisme et bandit. Ce qu'on va nous voir, la force, comme on va voir, la mairie. Pour que le Congo ne déclenche Sikoyo, esclavagisme transatlantique. Donc, facilement, il y a Tangi Batuna Malabo. Na Sao Tome, Bakongo, Bakangi Bango, Baniko Teka. Ndesikoyo, Banatula Bango, na Bahama, Abaja Bahama, Brésil, Tikuna, Kuna, Nenge, esclavagisme. Donc, on a pas tout belé. Même si on a nombre, on besoin, nous, comment est-ce business lucratif. Alors, les Portugais, on va construire un Congo, parce qu'on va trouver un intérêt pour la bioposétique. Même que côté tabac, beaucoup plus lucratif que pour développer les moyens. Batiki, Makamba, tout ça. On est trop comment il y a comme nous, moi, on appelle Nzigambe, on a un peu finalement, comme race intermédiaire entre noirs. Donc, c'était un peu ça, donc, passer continue à Katia. Donc, on a vidé plus de 10 millions. Il y a un homme fort, Bassi, Balibana, bâtiment. Wana Kobanda, 1500. 1725, on a déjà, il va nous tourner jusqu'à ce que l'eau est l'eau est Bosso, va dans Bosso, et comme on a les États-Unis d'Amérique. Après ça, quand il y a Christophe Colomb à découvrir Bahama, alors comme il y a un chercheur, la commission à chercher, va chercher la nouvelle qu'on peut se payer à découverte. Pour avec le militaire, on a aventurier. C'est pourquoi Bango va qui a Bango. Amerigo Vespucci a kende po ye encore la commission il est sur quoi découvrir pesa et pour il y a Amerigo Vespucci a kende qui tient à découvrir Amérique centrale l'Amérique ou autre Amérique et on a découvert la pesa Congo Amérique sur base il y a Amerigo Vespucci. Alors ce qui fait que
donc et au déclagisme comme esclavagisme alors bato et bakende qui na Bahama ba Tunisie ba zote katika bango mama kebo mwana kebo et kebo donc bana ba bien si connaissance ba mutu ba hérité pour ba kabuli ba mutu ba pesa ba connaissance pas outi bazati do ba bon si ba zo bon sa bato do ba si ba ko ba bota ba santi bo pas azuze ba tinde ba akebo ta ju moi ba titu atido ba donc ba effacer mémoire ya mutu ba été sur outi a ko ka la nyama mo bo utiliser ba kitene alors si ko vaga liboso comme les États-Unis d'Amérique il y a un monde si ko comme si ko place oyo to ko lobina support par rapport na Congo donc vaga liboso comme na partie ya terre oyo bengi Jamestown na ville à James na 1555 na histoire américaine ba bomba ka moi pour blanco donc ça quand on a 1600 na 1619 hein? Donc dans ma père pèlerin ma père pèlerin européen va célébrer en Europe qui est la terre donc ma père pèlerin qui va en Amérique et ça qui en 1619 si vous avez ça comme date on a non c'est en 1555 la Jamestown on en Amérique va aider alors ce qui fait que quand on a tant de bisous de bon ici bon il faut se foutre à 430 ans. Il y a souffrance et tout ça qui n'a pas Israël. Pour qu'on dise il faut 400 ans. 430 ans pour se donc, dans la place pour vous qui roi a perdre pouvoir. Mon livre écoute malédiction côté de combat chrétien. Dans le combat chrétien, cause à la chrétien des amis malédiction. Voilà, mon livre. Quel caméraman a filmé ça? Maman la chrétien. On en a dit ça. Je sais. Vérité, il faut Obama. Oh, vérité libère. Vérité et libéraka. Il y a un évangéliste et pasteur. Aux chrétiens par accident. Convertir. Ils ont les choses de l'amour, mais jamais nous devons expérimenter l'amour dans mon toit qui est. Si on lit, mon chrétien, moi, comme ça, plus chrétien même que pas. Oui. Alors, plus que pas, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Venir à Israël, ce qui fait que quand nous te perdons le pouvoir, voilà. 215 ans après, maman qui m'a vite à Motama. Dans la Motama, il y a la Motama qui a fait la cour de la biso, la continuité, dans la Kémisala, de ce qu'on a fait à Zabi. Bon, il a mis au biso de côté, et il va à bisoter. Par exemple, il faut que Bima a créé un mouvement. Moi, on a 20 ans. Après le mouvement qui me passe, parce que la temps où on va politiquer par des choses qui me battent à Congo, qui ont cité au biso créa qui pour la vie beaucoup, mais qui toko, bah nous on a des places nous comme tout le monde à Kotonga, éthique là, enfin mais facile, place nous sur le ça mémoire ya mutubui, alors bah panza, bah ça comme il parle nous sur qui m'a donné bah ça comme éthique la vie, si la fille maman qui m'a vite à Kotonga qui, mais à côté de mes amis oui, tous les makambo bato bayi biso koza komundoki toko bimaka distro bimaka pas cité aussi le taki to landa bato tozonde la bonzambe akoko biso ni bana motelema tout ça a tellement ce mouvement et qui passe mais sur la qui se pas dans construit nani on va encore ni la tangona noko na ye roi sikoba ba père Lorenzo na Lucas nous nous avons peur pour tout le mouvement qui va vite à Télémissi et pour qu'on carré action là-bas c'est ma pour corrompre le roi pour laisser ma samba avec le nom ma qui va vite à ce mouvement pour détourner la cause aussi pour le roi assigné qui va bomba ma qui va vite il y a moi sikoyo il y a ça na 1706 na Val ya roi atie bateau bakale mata ba vita basi ba mingi batumie vivant wana mbeba fandi wana ngomete mtu mwingi nisiko na mwana na mko na mentalité bon
moyen na lodi la on a évité zati mais maman qui m'a fait zaki na tango wana aza kotana kombo ya kimambo parce que soki bozi problème o malade o kokufa sikuza bobenga kimbangu bulima kimbangu fula wana zaki oyo maman qui m'a vite azo soka kufaki na mwana mkono soki te wana kana na yiki maman qui m'a vite azaraki pe azako bikisa na kombo ya kimbangu fula mwana kombo Yesu te kombo abondisa kiao ya mabomi alors pour le yeba histoire maman qui m'a vite bota la film ya Jeanne d'Arc pour Jeanne d'Arc il a dit copie ya histoire ya maman qui m'a vite jamais tu vois ça en France si ko bango film ya maman qui m'a vite ndingi za ba monter ndingi za ba film ni ba mama ça la film a pyramide parce que ndingi ko comme pharaon tout ça et bah ça jamais la pyramide mais pour le yeba histoire wana tala ndingi makamulika ke ba bakaza na ba homme spirituel a dit ndeko ya wa on peut comprendre histoire ma to butela film o bazoka o butela musufi mango ya janda yende o balobila wa ndesikoyo mama qui va vite ba tumbiye akufiaki na prometaki ndiaki era ko ya yindi ya Mungu sasa wana 215 ans à partir à mon autre père de pouvoir ce qui fait que sur 215 ans mususu et bakisa ma po pour motivement à télé ya moi sikoyo toyebi ke nyongo tokofuta po tobima na makambo ezali 400 ans de 430 ans po normal ya 400 ans mais tolekisaki alors kobanda na 1491 soki otie 400 ans ekotombe na 1891 est-il que badécouverte biso na 1882 place na kobandaki soki otie 400 ans ekotombe na 1882 donc à la date 1882 na 1891 donc veut dire que indemnité pas sur yo de moi c'est bateau il fait ici dans la table il y a moi ce que mon big favota c'est pourquoi Funkimbangu a été voté na 1897 le 12 janvier entre guillemets c'est le record Yankamba entre autres comme la décoration de Sparte kuna na Amérique tata mokebu to bingi zambe yembe fateni sa muntu mokuna po abimisa ba womba ko bakoto ba womba bazonga yanga kotemisa muntu mususu ko misi na ngam kuna Marcus David na Jamaïque il y a le 17 août 1887 donc un mois avant Kimba donc Marcus David il a rassemblé la mort bakende diaspora kuna bazonga awa fomba mission spirituelle a bon sa terrain pour ce que tu zones la konza biso pour te konza mokili ce qui était fait donc moi à Bretagne même pour Bretagne il faut qu'il cola il faut qu'il 30 ans pour aller baksama alors 30 ans wana ko banda 1881 400 ans après comme ça bokonzi sur ce 30 ans et au tomber en 1921 n'est-ce que moi c'est comme en 1921 faut que ma télé c'est quoi ma fumba et aux émissions il va pas le blanco alors c'est quoi qu'on va attendre c'est comme fumba il y a télé c'est quoi allié pour azons alliance na biso na bongo tuwe azons ça na nzamba ba ko ko biso mais à côté de chrétien attendre parce que mon qui les a dit mon va akata azuma teya abandi pe koteya mais na koteya na ye moment donné boye et bani ko changer forme ba prêtre ba pasteur côté ça ba ko observer matière mbangu ba ko mona ke non abandi ba zaki révérend James ati mutaku ko levi ne ba kanga to mbangu ba bengani ne kala bengani na ba to yo bazaki ko banini oya yeba no ba onso bakei abake boloko non ba mefa ba bakei funu ba bina wana kwa tipo yaki porte ba porte ça ba bimisa bakei nde ba ko luka ndenge ya bozomisa ba bango baya sikoyo zaki ba neuf ma sel ki ba tuna ko ba désolé futu bon bango ba benzi di bango funu ba sala susu dini ba rassemblement o da ça a été la susu alba pesa ba communion na communion poison pour ta kufa
mais tu vas à détecter pas dévoilant avec les monteurs dans le terre bon nzambe mais vous avez pas kuta ni la personne pas moi ça fait moi ibandaki avant côté là mais c'est vrai que ça va miracle pour madame di mapela ko bato moni ko banga mundele ezaki tellement makasi qu'il faut eux c'est la démonstration à force nous avant ça va miracle nous ça va tout ça on tamboli partout ah kimbangwa simo kimbangwani kwa kunza Angola Brazza Kim partout bazo bona nkamba susi ko bana nkamba ko ça miracle ezaki moya ko bensa bato pour ko pesa materi tango pesa materi bi tozongela bonzambe soki tozonge bonzambe na biso tokobika kate faut tokabana bato oyo baye kokonza biso bakoboma biso alors sikoyo ntango kwei na maboko ya bato ya bamundele nde sikoyo kenis bake bakateli basangani bake pa administrateur bayebisike bake pa ya roi albert na ntango wana babike bokanga ye boneutralize ye yango wana kobanda mouvement bandeki mosala na ye le 18 mars et puis le 6 avril, le 6 juin, première tentative, il y a au Canaï. Alors, il y a un peu de temps. Alors, il y a un peu de temps. 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 Donc, les agents ils quand nous sommes il y a des cas, des cas, il y a des choses à mon qui va au Canaï, il y a des bobima, va au Canaï. Donc, nous avons ça là, et nous avons passé pour la bimbo possibilité. Bobima, on va possibilité bobima. Ok. Les bimaki, soit qui fait du poids, à un point de vue sur le nez, de la Soudan de Bayaki, de la Soudan sur la garde sur le gouvernement, garde publique, des banques, ma bandi ko beta le ko la nuka alors mutu mo na katuna buya siponta kite quand même bandi ko la nuka zili banga bamba soda ezwali makile biba nisiko ale ba fugoni ko tire ba so mutu wanga oyo papa na bambaki libanga nota yozwaye na kimbatseke ozwaki ye voilà azaka na mo motile le oui nazwaki na kimbatseke papa na bambaki ala sona ajini mwana na yeye ubiente kono bini mwana na yeye mutu parce que mutu bambaki soda libanga azali lokola beau frère ya Kimbangu yenda bambaki libanga tokotaki mpe kosala na ye biso abetaki mwa masolo ndambo ya Kimbangu maintenant tokozongela ndenge olobi tokozongela émission ya Kimbangu na badetail nango vraimen mpo eza na mwa baconfusion mosusu tokozongela sur le niveau de comédia pour tous déjà la souka ya émission la biso na niveau voilà na niveau auto comédie nini esengi biso pour tozwa solution pe libération ya Congo même biso toza awa na batu baza na poto donc la poto en général donc tu vis Europe Océanie Amérique tout le monde a commis la social lobby na bande ko na biso ya MPR ou to ba nini to salité mais maintenant nini faut to sala po to zwa solution po ba butu oyo ba senga ba batu ba sala to sala donc eza to zongela koko siko na kata bokoko to kozongela wana bokoko ngo ebimi ebele exemple de choses c'est que nani oyo azana solution exactement ba bela bokoko pour la kaka bakoko na biso ba ndoki tout ça bokoko exact ba kokote bokoko ezali bonzambe bonzambe wana alors nzambe tozongela mpungu tulendo tozongela ba yawe tozongela ba Allah tozongela ba intenta tozongela mpungu tulendo na nzela ya mpungu kimba parce que mutu oya yebi formule autre zone ça tant bakana pas dit pour y travailler dans la personne tant bakana les gens font ba piste c'est belé il y a aussi pas confusion exact comme chef spirituel pour ngomba wana bakimbangiste bambaliste bamundo basi confusion par rapport à makambo mfumba ya donc tu comme les pères il faut toi pour bongo c'est comme makambo alors siko tant bakana mkibango raté accueilli ko se retrouver dans banza nzanga na banza terre afin de vous avez kuna kuna et place ça cause ça pendant 3 ans wala nkamba siégé siko le
le 10 septembre, esprit de Baké, c'est livré. Pour le coup, là, blocage, c'est dit, quand on a ça, qui nous bouka, bloc ténèbres, nous sommes formation, comme ça, nous dirait que on a pas futur dans soi, ça bien. On a encore le 10 septembre. Il y a les 16, donc il y a quelques 6 jours passés, donc en 1922, donc il y a 101 ans en arrière. Des fois qui bambou à mon mission qui bon, tant où il y a que c'est livré et coquille à petit programme. Ma il y a petit Amazon. C'est quoi c'est le programme voilà professeur il faut que tout le temps avec prière. Surtout que les gens avec tu penses. Nous allons il faut tout le temps avec prière. De combien pratiquement la soupe à l'émission. Tout ce qu'on a fait sur ce parce que de ça lui pratiquement une heure. Ah, il y a un peu de mal. Mais tu suis il faut qu'il faut récapituler pour balayer nous. On a vu toi et monsieur de cela qui n'a caractère dans mon corps. On a fait cette idée. Ce qu'on n'est pas ce qu'on a comme clé aux analyses pour voilà ce que le caméraman a accordé biso. Voilà. Pour sur quelques minutes pour tous avoir clé à un problème pour quelques minutes pour tous avoir clé et la solution. Et qui pratiquement plus de 6 je ne sais pas combien plus de 9 mois il faut que zone sinon on a place pour comme normalement on a besoin de mission mobile mais on a pas place pour mais tellement que c'est tout une telle qui est donné partout pour la pas du pas quand même une idée et puis on a besoin d'une idée parce que ça na santi papa c'est un faux 16 on a pas un faux 16 au moment on a une mission alors il y a des détails à liboso quand on a fait prophétie na ye ndema ya pour mboka o etambula tozonga tozwa kimia tolanda prophétie na prophétie na mais kaka pour exemple na yine na mopuse elingi koloba nini donc elingi koloba nini ezali programme omoni comme siko okesoki mboka fo tambo il faut conscience na te il faut ligne faire de route ezala ke na net osala boye donc ou bien moto osala campagne ça na programme ya action na ete ndenge mbango atiki programme ndenge tokokende po tozwa indépendance na ndenge moto akoya koya kofungula Congo. Alors ce qu'on est dans ce qu'on nous a dit, pas les gens qui peuvent voir que l'autre mon côté, beaucoup changer la mine, ou il y a pas comme il Congo, accent manuel, beaucoup de mal, nous sommes opposés, mais beaucoup de macaté, pendant que qu'on a, changer mon compte séni, beaucoup changer, beaucoup voit, yes dans mine wana, beaucoup na Sénat, na séni, ceux qui na séni, ceux qui voient, et que nous cacaté. Il y a sali des âmes dans le monde. Tout le programme est toujours la clé, il y a sali des âmes dans le monde. C'est la chrétienne. Attendez, avec tout cœur. Ce qu'on civique, comme c'est la chrétienne des malédictions. On a besoin de moi. Et ça, béni, ce qu'on va venir déposer à Bango, Bango, ce qu'on s'est dit, à Nani, Yahweh, à Pambola, mais maintenant, pour Oleka et pas ya papa nzela ezali moko nzela ya Yesu Masiya ekota awa na 1491 à partir de 91 kuna 1491 donc il y a plus de comment dire 531 ans bana kisani ekota awa bana na tango donc avec Yesu akoya ndiko donc tiso ko mala ba ba musango bato bazokota ni bazokake akoya ko tindo 536 siècles. Donc, vous n'avez pas toujours que ça foncé. Claire, on a mon tout monde, Abika, ils sont à Congo. Il y a la colonisation, la Congo, colonisation pour le Congo, Tango, Stanley, des Brazza, n'a pas porté par oui, Congo. Si vous faites dans les éditions, il y a une conférence de Merlin, conférence de Berlin, sur le prix, tout comme le cas africain. Congo. Alors, ce qui fait que le Congo est un rôle, il y a un monde qui va toujours habiter, gâcher ça dans le Congo. Ceux qui sont à Congo, ils comprennent dans notre passé. Pourquoi on a noir et noir dans le pays de l'Afrique? Malgré les Africains, les noirs, ça n'a pas ce que vous avez sauté. Pas même si ça n'est pas. Moi, je suis tous alliés par Baris. Mais ma maison qui est. Donc, quand on s'est lié sur Baris, donc on voit qu'à solution définitive. Derrière, Poutine a là qui est là, dans la climat, on va tout le monde, dans le noir, c'est une zone, dans la bango, Poutine.
Alors, ce qui fait toi une démarche. Si quoi, tant que vous avez appelé ce programme, vous avez indépendance. Il y a un psychologue. Attendez, avant pas d'ailleurs. Avant pas d'ailleurs, 1939. Avant 1909. Na 39, vous m'avez quitté à PC avant pour acquérir l'indépendance. Oh, il faut que vous m'avez ça. À quel côté ça l'aide? Il y a des bosseurs pour l'indépendance, des Bangolais, des Bakakaï, tout ça, le roi Tangola, qui est Brazzaville, nous avons besoin de connaître Bakakaï. Après, quelques 3 jours après, la Mouki, elle va jouer à quelques soirées. Dans un tiers, la Congo, il y a des Bakacho, un passage positif, comme c'est retrouvé dans la même prison, dans Elizabeth Ville. Mais il y a un monde qui m'a fait qui n'a pas de temps, plus que 6 ans. Au fond, il y a ma caméra. Nous avons besoin de bien besoin. Nous avons besoin de tel mais mon qui plan, programme, il y a un petit qui m'a dit par page. Alors, 2 mois avant, vous me dites, 3 mois avant, vous mon Dieu, ça va ça et puis, 2 mois avant, vous faire bâtir une dame. Donc, dans le cercle de Mbango, dans le dernier moment, ils ont dit que vous pas dit, vous famille déjà de et puis, vous m'avez ça. Ou alors parce que comme makamuni surtout na papa bamba même vous me demandez avec si bango bino ba bozonga bon sala bomoko bon sala lingomba ya balingo ya Afrique église noire en Afrique c'est bon comment ça bamba c'est quoi bango na fumuma akufi poko kako kama fumuma batu mingi na commence à dire bakanga ki ba panza bango pa tu ba chrétien ba to ba boire ki bible et ça est étrange pour l'église qui m'angiste et dans le temps de la combat Jésus. Et ça est étrange. Et ça a envoyé spécial pour Jésus. Dans le paquet, église de Jésus-Christ sur la terre, personne envoyé spécial sinon qui m'a. Jamais. On va baptiser qui m'a catholique. Non, la protestant. Ce que ça qui nous donne, c'est celle qui va nous donner un miracle. Ça a été dit, qui est ce miracle, il va comme un Jésus. Il va nous coûter beaucoup, parce que à suite de la bombe, il va être brûlé. Il va être juif d'Angenda. Moi, je suis dans ma famille, il y a 3 ans. Basile maka kwa suba senga bazui yangenda na yana liboso kisolokele na tango na siko boya mona liboso ndeba koni na basango na couvent na colonie scolaire na boma na maboko basango ba prêtre ba coacher yangenda na kibo Yesu batanzi mba continuer bo Yesu tina mo makila batanzi tawa yangenda koli ba dona na visa ya secrétaire na banzangongo wa mon oiseau ça me t'a bâti le lobo américain le lobo donc à ça qui est éduqué non beaucoup prêtre la philosophie catholique si le temps aussi comme on va kufi bango za bango zonga o ba yora ma mafimba et ban ça qui va l'indele il y en a un bango ba télémis église qui magiste et peut-être na sous direction là envoyé spécial na bango ya ngenda tout le monde envoyé spécial il y a Jésus, mais ils ont dit qu'il y a un nom qui manque. Donc, il y a un envoyé spécial, il y a Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est catholique. Pour les églises catholiques, les églises catholiques qui n'ont combattu le mal, pour fouiller le mal, et les malades. Donc, vous dites que c'est un mal, à rester en temps, à rester en temps, à continuer à combattre Jésus. Pour avoir un sabbat. Alors, si vous prenez pas le temps, il y a qui n'a pas na bamba baye battre une église de noirs mais j'ai comment résistance na côté de la jangenda ou à côté ta basango na ani na ye Mobutu na bamba qui ko jeune na papa bamba qui ko jeune kuna et comme ko opposition contre bamba qui na ko bomba na zamu ndesi ko monike bangu nza batika awa basanseli banango na bango ya mike baboyi ko to sa ba recommandation ya fuko mangu à travers Bambadi. Maintenant papa Boissé pardon est-ce que aux ana ba papier oyo totanga na mukie oyo ba directif oyo ki manga pesa ye ezali maloba ya papa daza na ministre ya
tata mpamba ya zoni azosantisa bango nzala batikaki babutu mpanzu oyo basalaki bafikamikami bazaka mo ebele bango po opesaka fikamikami mpe bazalaki bango bango nzo batikalaki oyo basalisa bango mbana maintenant ekozala bien na émission ezoya oyela biso maloba wana parce que bandeko ebele baobenga biso babanotuna biso parce que lelo koma pièce contre pièce contre pièce oyela biloko wana totala yango malembe pozabisoyana olakisi oyo tokokoka kotanga nde baluka bagrande lune nde totangi après oyo tokokoka te totikeli bango mosusu tokokoma yango tolakisi bato voilà tokomi na suka ya lisolo na biso malgré émission oyo nde tolobi ke papa Bwese asalaki synthèse ya baémission oyo eutaki koleka alors makambo azalaki nango mpenza mpo apesa biso ngombe elekaki moke mange tobakisi minute mais nanu apesi biso yango te alors nakosanga na bandeko oyo boza kuna bobenga biso so mituna ezali botuna biso parce que te tokoyamba ye na émission wana mosusu tokozonga lisusu kote oyo towuti te tokokende mbala moko na makambo oyo esengi fo tosala surtout barecommandation papa Bwese tokomi na suka soki nimero ya contact ezali ya kopesa soki bambote ya kopesa ezali vraiment balobi eza na mboka na yo solo ya liboso na koremercie d'abord yo moko merci ndenge osili koyembanga ya définition yo nanyonso ndenge meki na pa cameraman na nsima kuna bien que oza chrétien peut-être na komeloki okutunisa yo mais yebalaki ekotikalaka kaka vérité voilà alors nazali ya contact kopesa mbote na bandeko en tout cas la diaspora mobimba basepelaka na makambo ya fuluki mbango toza ebele tozoloba makambo ya fuluki mbango mais moto aza na nkaye na ye donc olobaka te oyo bokomparaka te komsinakomaka mikaboli mongamongo eza na parti na seke parti na oloba ngai naza na parti historique natiaka na contexte ya libération na biso bamosu ayaka na parti spirituel purement donc bokomparaka te bolanda kaka ndenge fuluki alingi bino oyoka travers nga onga na lefisa bino bato mosusu mpe bolanda bao na ndenge wana batike va bamisusu donc monamoto aza na don particulier oyo bakoti po aloba na contexte wana alors bandeko na ngai baza na japon Eric Kalinga mbote na yo sika mon petit frère soldat ya lumumba telema makasi kozonga nsima te ndeko langa njoli na kota ya Amerique bandeko na nga Ferdinand bandeko na Igete bandeko mosusu Aimé na mabau bino nyonso tu napesi mo mbote botelema alors oyo bakolinga bajoindre nga na mosani mama mosusu na Suisse mama mwambuli na Suisse je pense 041 c'est sur Suisse ya bengaka donc mbote na yo pe donc oyo balingaka bacontacter pour la précision pour la masolo bobenga nga na numéro oyo toza na Congo plus 243 90 56 06 268 plus 243 90 56 06 268 wana soki bizu obela eza na WhatsApp même bamessage na WhatsApp ozonga mpona lelo tosukisi mais tosukisi kaka oyo tobanda makambo oyo tobanda awa bango toyeba ndenge indépendance mpe ebina ndenge badiaspora ya Amérique ekozongaka na Congo mpo Congo etelema nde epesa kimia na mokili mokeba na nzela ya mokimbango mutu mosusu te voilà bandeko oyo balandi biso merci na bino napesi mbote na roi Salomo président Patrick Valacho awuti freshman state nga namona moto ndenge wana te state mara moko kisangani na mboka kuna na balinga soki balandi ya après toza na ye na kini donc mbote na bana nyonso mama Liliane bapetwana tututu bakolikoli grand prêtre na bino koko na bino tonton mwinga 16 mm azali vraiment mbote na cameraman na biso kasongo aza wana napesi mbote et puis bato oyo bazwi biso na nzela bobake toyamaki papa Bwese atomeka Bwese tozalazala na baémission ebele lelo eza lokola tofungoli lisusu porte mosusu to tofungoli parenthèse tokangi mara moko
akoya koexplike biso libération ya baafricain ndenge kozala. Bamisu balobi soki omoni yesu tokokota lola te, bamisu balobi yesu kutu kotya ye pembeni, bamisu balobi ala bandeko na ngai nga nakotala kaka bino bopose nde bakestion mpona pose bandeko na biso oyo nazoyamba mingi bakestion botikala malamu. Papa Kiyedi mbote na yo, bamama nyonso oyo basutenaka tonton Mwinga mbote, bapapa nyonso mpe soki bamitanga na bino ekozala vraiment mwa mpasi me bapesi bino mbote. Tomonani mikolo mizali koya. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage